balinga ko comparer fali na faire ça la kate fali ça incomparable si ana muta comparer na RDC surtout na RDC na longa na Afrique Afrique ba bon na problème na RDC fali ça incomparable 90 trophées na za même na 5 ya ata 10 vraiment ba comparer mutu biso tu tobeta musique to ande monter fali Real Madrid 15 trophées à Ligue des Champions si aso betala ba Marseille abetala ba Paris abetala ba Lyon abetala ba Tunis surtout abetala ba Brest abetala ba Lille grand niveau mon côté si fallait ça Real Madrid y a orchestre à Congo sans adversaire azana adversaire T c'est ba les rappels ba warrior na ebele en tout cas eza passé na mona ki émission faire ça là qui na ça dessiner président a fallu ko le babongote a le gâteau le babongote président fallu le partout ça partout au monde si biso za partout au monde et puis là on le va faire à aussi faire aller ba warone belete et ba na kana ba billetterie OK ko saka ko ko saka ko sama kasi parce que bazaki belé nga ba soma ba billet so ko saka belé billetterie fonctionne na pas la défense il a fait reçoit te kata 10 000 billets de batikela anga beta ba akoka ko te ka même pas 5 000 billets ateka 1814 billets ce que l'on est ça la pour ba égaler tout ba comparer fali te on est ça la kama za na Congo balinga ko comparer fali na faire ça la kate fali ça incomparable wata le ye po ye na wata ne basaka concurrence na bango même le territoire ka wata obeta adversaire na yena ba uta esika mo ba to misa ba disque ba onye surtout mais wata so beta adversaire ya faire c'est wata héritier ba uta wenye ensemble ba uta esika ah bon si adversaire ya et ça ka wata c'est mon abord en bois la wata le na zo ba la faire Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba. Nous sommes samedi 8 mars 2025, 22h l'aigle de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête à toutes les femmes. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée dédiée aux femmes. Vraiment, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Total Warrior de ce samedi, je dois recevoir pour vous leader américain, lui c'est Kisinjora, la communicatrice de l'F victime, ainsi que son accompagnateur, qui est Janvier Bafana avec Eozo, vraiment entretenir à long et à large. Mesdames et messieurs, l'émission est diffusée sur Congo 26 Télévision. Nous sommes sur le canal Plus, canal 366 TNT Easy Télévision. Vous allez nous retrouver. L'émission est présentée par les vôtres Zakari Mwamba, ZM, le général de la presse internationale, Bobak Sarabongo Tumba Tumba, au Lelo Tozawa, émission Oizaka uniquement pour les warriors et les mélomanes de la bonne musique. C'est une émission qui accompagne l'aigle de la musique africaine. Moi, je suis du bon côté de l'histoire de la culture congolaise. Vraiment du bon côté. C'est Fally Ipupa, Dicap, la merveille. Mesdames et messieurs, maintenant passons à l'agenda de l'aigle. Ce qui concerne l'agenda de l'aigle, Fally Ipupa, la semaine passée, Azali Bongo na Tanzanie, et Sikanini Akenda qui a raflé trophée à Trace Award au niveau de la Tanzanie. Et depuis qu'il a embrassé sa carrière solo en 2006 et aujourd'hui 2025, jour pour jour, 19 ans de carrière solo, au Fally Ipupa a toujours percé. Il a maintenant 90 trophées, c'est-à-dire 90 trophées au Fally Ipupa Oyo Azui. Oazo mérité na musalo azo sala vraiment coup de chapeau à l'artiste Michel Fally Ipupa vraiment et à cela qui peut playback na Tanzanie c'était tout fait tout flamme et ba meloman ba répondre qui positivement parce que les warriors sont partout. Warrior Bazaka partout. Vraiment, coup de chapeau à Fally Ipupa. Vous aurez les images d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, passons maintenant à l'écho des Warriors.
Stade de France, il fallait apprendre ça. Stade de France, il fallait apprendre ça. Vestiaire, il fallait la relative. Aussi dans la côte, au Tanganyika, Brésil, Yango. Match à 3-0. Match à 3-0. Ah, attends, il fallait que côte, il fallait ganga. Ah, il fallait que côte, il fallait ganga. Ah, il fallait que côte, il fallait ganga. Ah, il fallait que côte, il fallait ganga. Il y a bien le bika. Il y a bien le bika, bon, il y a propre. Ah, il fallait que côte, il fallait ganga. Stade de France, ah, place, il fallait que côte, il fallait ganga. N'abissez le fallait au bouc à mort au bouc à la chaleur. Les autres sont les 27 février. Un autre fou me fallait au bouc à mort. Il fallait au bouc à mort. Il fallait au bouc à mort. Stade de France en mort. Stade de France en mort. Stade de France. Ma warrior was après à billetterie. Warrior surtout à après à billetterie. Billetterie, ils font ma calamité. Présence au Pessadat. Ngamo qui sont dans la scène à Koyiwana. Batima baya le manake de barumbu ozala awa. Absa mashida kapuluta ozala awa. Un autre fumu ya Jean Fumu bongos ozala awa. Maître Choucha Mabele biso tout ozala awa. Dans ça de France, fallait quoi ça on avait fait non et quand on quoi c'est le comme Canada chalelo. Pete mbesilinier. Merci na Manon Lubaki na biso, merci Manon. Merci Manon Lubaki, merci Moussa Kitoko, merci maman Nana Ketchup. Maman Batiaka papa. Alier à bien. Merci à Warrior tout. Merci à directeur Eddie Badiata. Merci à Moussa Salut. Au même sur le Stade de France. Directeur Eddie Badiata, au même sur le Awa. Merci directeur Eddie Badiata. Merci à Coco Dilasso. Merci. Merci à Colbin Levalois. Merci à Binognon surtout. Merci à Soule Kaouka. Ah, Soule Kaouka, merci. Soule Kaouka, merci. Ceux qui étaient Soule Kaouka. Les gens ont combien de Soule Kaouka, merci. Ceux qui ont été en jour à la communauté sous le Kaouka, merci. Merci à Fédé Local NDCR. Merci à Batignon surtout. Événement du siècle, et que ça a awa, Moututu Azala awa, Moututu Aroya awa. Ouais, c'est événement du siècle, fallait au Sala. Tembenien, Tembe aussi, 80 000 places. Nous sommes dans la pelouse. À retour, nous savons routine à pelouse, mais 120 000. Moukili, Kamoya, c'est un Zambazana Ora. Tokos 3 et Zakoya. Soit 80 000 places. Et Fanjo, quoi, ça mou. Moubala Nana qui a chopé quoi, ça mou. Le seul artiste sera avec un concert invité à Aïba la raté. Boye Babonka Jouan. Il faut encore quoi, ça mou, Roboro et Pea. Fallait mettre sous sa mabelle. Luki passeport. Fallait à Zindabango. Fallait à Dundabango quoi. Et Tembezo si la calamité. Donc, on va tout voir quand on tais-toi. Tout voir quand on a tout voir quand on merci na vie na Djonga. Merci na vie Djonga appartement. Makacha Lusambo na kina Kitambo. Merci na mon ami. Olimoli ya kitoko na paradis c'est Olimoli ya kitoko na paradis. Si tu te dis papa paradis. Tokota la kombi. La fille wana tulia. Et pas chipito. Tende kitoko to za la bien. Fallait au toto d'abord remercier Seigneur, fallait au bima awa. Fallait au bima awa. On a plaisir, ma joueur y a stade de France. Macron, Arbeta Machawa. Macron, Emmanuel Macron, Arbeta Machawa. Moi, ma joueur équipe de France. À télé, Arbeta Machawa, chef de Nabiso. Puis Nabiso Gino Lieki, Arbeta Machawa. Artika histoire nae, Dea. Artika histoire nae. Massoudi Junior. Choumen Ambona, Artika histoire. Choumen Ambona, Artika histoire. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était Echo des Warriors. Vient jouer à leader américain à Stade de France. C'est-à-dire, et l'axi qui a rassuré Warriors, tout basé par pied à travers le monde qui non. Fallait pour pas cette année qu'il pleuve ou qu'il neige. Stade de France, fallait à Roto Tolango. Toza Bongo Awa, na leader américain. Bonsoir et bonne fête de la femme. En tout cas, merci Zem. Oui. Zachary Mwamba. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Oui. Et puis, les 8 mars, la journée Nabiso, journée internationale de la femme. Malgré Balingana, la Teliputa. Bon,
En tout cas, les 30 nazana on clôturé na Liputa. Na siré ba maman nyonso. Les 30 mars ba romo na awa na Liputa. Grand frère na ngai viete au Zambrota. A ressemble na Liputa super là t'as pas clôturé. Vraiment. Malo na ti Liputa te. Ouais. Mais viens na te wazali. Total Warrior en tout cas, merci na ba Warrior surtout. Ba na mingi Total Warrior dans Tozawa. Si. Oh chez Bisso. Ouais, aussi ya Bisso. Pene pas la Bisso. Pas la Bisso. J'en fais Bafana. Ouais. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Toujours Nanjoga. Ok, ouais. Partenaire privé. Associé. Associé. Bonne fête na bango. Ya mkola ba mama. Si. Na pesi mo na moi si Chanis mango ke poza moi si. Na pesi ba mbote place na pika bonne fête pour na bango. Vraiment. Merci beaucoup, merci. Rentrons à côté de la régie pour prendre séquence live et on se retrouve tout juste après pour continuer avec mes invités. C'est parti. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était Aigle Fali Poupa, na trace Award 2025 na Zanzibar. Vraiment, c'était très bien passé. Écoute, chapeau, et ça, bon plaisir. Et na madame Uxila, patronne, il y a un restaurant, la Citadelle, où ils ont scène c'est-à-dire 24 rails en face de l'Académie des Beaux-Arts, Congo 26 Likolo, et restaurant Citadelle là, et ça bon on a à madame Uxila. Vraiment, j'approfite l'occasion pour souhaiter bonne fête à madame Balobi Yemoko Yenani Marianne Teke qui se loquait les Balobi de Digblin, Marianne Teke qui se loquait les bonnes fêtes, bonne fête encore une fois de plus na passage Moukendi PM Balobi tais-toi, longue jambe bien chargée bien bombée, tout ça bon on a vient jour à toujours continuer. Qui s'injora toi na moi pas joueur moko Zuli Zulema ou Azali grand frère na yo oyo memaka na wenge musique et puis toi na wenge BCBG les lots atiki biso et ta qui au partage pe moi ba moment na ye et moi momo koko s'adresser na famille na ye pe na famille musicale na yo bazolanda biso. En tout cas merci eza passé na mawa tozo kufa trop jeune, c'est mon grand frère
aya na ndako epa na nga tokutana vraiment esimbaka moyembi akei nazo présenter ba condoléances na ngai na famille na mobima mona maman ndazolela ba maman so balenga bango tokunda bango ke bango bakunda biso passer ça na ka pa maman et puis on a présenté ba condoléances na nga so pas moi c'est Odile maboya donc azana courage apemaka na kimia moyembi akei na sane makame belé na lane na ba studio yambo moni lelo ba image bimi yangana na 2002 vraiment ayebo yembe ayebo composer nzembo ayebo sala okwebise yembe la meso mamo ka yembe yembe la nya onya abotaka ndeni na saka ndeni ayemi mbala moko c'est-à-dire ayebi ko improviser na neto zeki na BCBG na ninga tiki biso lelo naza na passe na motema vraiment yango nazolinga BCBG o eleka nga kisinjoka balimbisanga na leta zulema. C'est mon frère pour le loko matanga yesenge na kiteka pona bu kokanela toko beta toko sala boye. Donc ngai lelo kisina la bango vérité na chaîne na télévision. Na vana jibe bané be na sala ka bolam na sala ma bete. Si si. Kaka lelo na 2024 tio na sala jibe mabe. Kangani na vandi bonake luka da 16 mois lo wana eto sa mutu mabe. Donc ba tutu ba si ba comprendre mona tuka sa ki filmer na ye. Abenga kande kona ya moi si Sandra akuta eshenga ngo elatanga. Si si. Donc on sait que les cabalimbi bisanga to la journée mais à la bien pour chanter on ngam la memela bango bango vraiment tout ça là déjà famille tout ça là wana les cabalimbi bisanga to la journée na sur le corps batté quoi vraiment j'avais bafana na habité moi on s'adresser na famille à Zuli Zulema puis famille musicale na qui est BCBG bon na matanga ba pesa invitation te quoi ouais et maintenant ça participe pas dès qu'a venir au Tsoloba je souhaite que plus ma condoléances na famille BCBG Mobimba na famille Oyaye bana na maman bana nae na mwasi nae tu souhaite que ba condoléances na famille BCBG Mobimba en plus le ngana lo bakake yazaki artiste akufarati malgré moko akufi mais ba œuvre nae ya moto wandoyo kaka po ya pinda moyembi ngwana lo ngana lo bakake. Merci beaucoup toko tanabiso na masolo na biso Venjora lelo komo na fali pupa ya bandalungwa na fali de bandalungwa ti na niveau koma na Stade de France etaki yo chance ni no pesa fali pupa tongo a banda ki carrière solo na 2006 album 3 chemins yo banda na ye na album 3 chemins c'est-à-dire chance ni no pesa fali pupa. Merci petit Zaclé ngana linga fali aza aiglete nalinga fali aza fali du Cap la Merveille ipupa nalinga aza zaklete vraiment na pesa ka chance pe na yebaka ah bon na yebaka nzamba la kisanga et puis fali ebsanga to tambola monde entier amen album on a sali njora et même biso monde entier mais tellement nga na mi yebaka te ah bon bata mokili bakosanga si mais nzamba la raté nzamba zalaka nzambe pour na nga sama na catholique na zala ko la chaque jour na zo na fali nanga pe nzambe azong salo na maboko ni kaka na okaka plaisir na yebaka na makambo nyonso aloba na to tambola monde entier ba Chine ba Brésil ba partout ba Amérique ba Europe to tambola monde entier tala lelo yo de bandalunga au Stade de France kana yebaka vraiment parce que seringa na pas fali na zai na BCBG orchestre ya munene mosaka kutaloba na ngata place ke imatro ayo oteki pantalon po somba couper. On comprend? Si. Mais on a qu'à couper les lots. Mais t'as le lot fallait ça du colo. T'as le lot n'a tika bango. N'a tika ba vieux, ba grand frère, ba petit. Tika ba tutu a tika. Couper ka couper un autre colo. Si. Pour ça on va dans tika pantalon. Pour somba couper. Le lot vous allez couper ce que t'as degré vous allez couper. Mais niveau sur couper quand on a fait un habit couper. Il y a on les a dans Stade de France. Il y a pas comment on a la ta couper. Il y a un Stade de France. C'est-à-dire, au salaire promotion, ça vous flattez, qui s'injure. Sans qu'on flatte. Au salaire promotion. Yo témoin. Au salaire on a biso TV, biso internet. Biso internet. Mon tout est à téléphone à tiers. Ben journaliste. Ah ben biso ya TV. Boyo karabango te bo baza ba journaliste te ba ba ta téléphone. Si. Journaliste faut hier. O ya na TV. Sur le cas TV te oza journaliste te na YouTube. Oza rien. Si. Oza pamba. C'est-à-dire, ozo vendre, bah, œuvre, fallait sali, fallait goût, fallait secret. Non, fallait milk lel. Nido, oh non.
d'accord fallait lengi donc ça la promotion on a monté maman ko si yango le lomo na zo buka mbume lengi ouais nga bato ka sa fallait limbisa nga fallait olimbisa bato tout aux ndenge moko te wana ya solo okopana si wana pele ya tout aux ndenge moko te nga bolamu on a sala ndele le on a vu sala ka bolamu nga bolamu nga fallait bisanga ta tukuta de bina zongi so pona bolamu e mwasi nga bi bolamu sala nga na ko kangela mo tema te na zaka na nyongo na ki sinjora même nzambe na likolo so na futa konta nga sepela te na zelo mo e kama nga na mungongo na mo siko na fongami na batuto basunganga na tango na zangaka na tango na bandaka tala lelo zananga mais ezonga lisusu te na fc patron ezonga lisusu te vraiment bosa lo mo baluba na susu abinzora yoza mutoko kutana na ba tukutana na balabala sepela te poshura falenga na tukutana na balabala abioza mutu na ndako na ngata ata sécurité lelo te yoza mutu koti ba chambre na ngayo to le to melo ono sozo boto na tukena muta balabala ti na balabala ba janvier na muna kuto après ça ngana to kutana balabala te changer njora pa ibi na motema mabete fallait bien dans la bien et ça vient dans le costa nga vie capital le costa c'est-à-dire ça rend les pour ba récupérer ba yi bona maboko ya fallait pour pas o yumo mi pesa ki pena corps et bon ezaleka ko banga to banga vie to banga ya bamvutima na bamvutima okay na bamvutima kwa na mona ngo clarté ti na mwali nga no mo ka fallait zo ke no kesa nga fena sala wa fena sala wa zaki bamvutima mais siko na pesa na losambo nga mona mama Maria nga mona abe ige nga na papa nga kapuluta imam nga lelo baje wana ezwanga te baje ne ezwanga te abe ige vani pebe nga papa kapuluta sana ezwanga te vraiment ezwanga te si baleka ba Mustafa bazawana ako bana Ramada ezwanga te mais siko lelo tombo bibiselo ba vidéo oyo au traita fali que non peut-être oloba ki fali auta wenge musique maison mère ba bengana ye et ba vidéo le lotango zo zongela yo ozo mona yango ça te fait comment ça te dit quoi makamone surtout tozaka ka kokosa la fali makambo OK tozaka kokosa na biso vient taloti na biso tokosa la fali makambo ke oh viens et si nga tanga so ba kombo TV TV ah OK oza TV OK vie kaka ouais toko sele makamuke akenaka maison mère ebengana ye to un peu ko vérifier fallait qu'il y ait maison mère te image za raté so de ta maison mère neni il fallait ça te c'est kuna ba koloba isaka nango te et ça makambo to zaka ko créer toko c'est la fallait makambo OK ya ka maison mère la raté bengana ka pas tolo ba ko et ça to créer le kuta non to zaka ça n'importe quoi le kuta le kume mata et c'est vraiment il y a une musique à cause les gars fallait l'autre moi la vérité tu remettes un stade de France ba moninga na Paris tu remettes na Rennes ba moninga album yango na banjembo yango wana po to lo sala kala zake zaka makambo passance mu ke na yebi long jam zaka kokosa ça kokosa si kokosa makasi to kosa fallait mabele mais le long mutongo bokosa ba bundisa ba luka na bundisa amataka numéro 1 amataka loka numéro 1 yango na senga limbisanga kaka na kosaka alimbisanga ça limbisa oya ayesa limbisa nga na sika suna TV comment les autres sala na comment da ko sala nga ba limbisanga si na ko silo kuta oke ko lobake ngam na kunda papa batata mo se ba ko senga mbongo mama mbele to kosa c'est tant papa Faustin na maman Monique bakufa est-ce que fali ça na quartier latin ya eta mama kufaki azalaki osoko koza pra katonza ko le ya le kana katata zani mchaka tate akaneka ko pesa akinaka ko pesa makambo yango mona kindane petit le droit chemin akenda na tango papa kufa ki azalaki wana allez mutu yo surtout so kufeli parents so za ka fait mo bo travaka so pese mo ke fa ko de lango ba forcer zanga famille on connaît fallait zanga c'est au sommet vraiment à la famille muta polarité et puis pas Faustin personne n'a mazaki patron OK papa Bogaos papa tamana bakara kitoko ba Peugeot bandel bayebi si bandalunga zana papa pas forcer kuna mate na famille moko na bandalunga lisusu vraiment yango moni fa zo mataka kaka si donc en tout cas nyoso tozaka loba lokuta bon o mobuta loba na nani mutona ça combi buka lokuta bénéfice na mboka buka lokuta si to boni se fali makasi to kokiete oh non to boni se fali loka numéro 1 te loka numéro 1 na ko na soni vraiment to boni se fali na lobaka ya lokuta lokuta si ko se makasi kala kaka na leka ya vis-à-vis
na leki fallait même président Macron na bande ba meli bière ngana leki na ndimi on bazongisanga le ba kezaki yete ezaka nde bongo na leki kana biso mona sala petit mo Ibrahim Abdi na bi na bangi fali ndoki falaki ti Macron comment na niveau ya kozwa président Macron ya France ba ko mina président ya France comme c'est ya Brazzaville te ya Gabon te ya Cameroun te ya Félicité roi Maroc te mais ya France autre na ba pays na monde France a cause ba 5e pays vraiment mais na ndimi fallait le yo ndima ndenge ndima ndima gatelo ba yete le bezala ki ba Patrick Muya ba gouvernement ba ni lo ba joka fali ne loko ba omona mais ba tinda ko boye banda nungwa ya to bundisi fali vraiment to koseli makambo yango lelo mama ko sesi ngamona yi vraiment hi luza ka vérité total warrior vérité ah vérité na vérité ya to bundisi mwana bato ko kina so payete si ya to ko kiete oui alonga ka biso to tikala kana so ngaro na zongi président fali moto afali emata ale oyo ya banga mama ale to ningisaka nzata absa mashida kapuluta mama présidente ya ba warrior ya barumbu je t'aime viens nga trésor mon coach je t'aime mon grand yaya mon vieux trésor mon coach les favoris Tokos c'est le matombe Tokos vieux Théo Zambro tande yaya mutaliaka dollar et là que les 30 dans la super ya Théo Zambro que les 30 dans la super non continue mon de la femme o tient nga chéri fini kanga liputa vraiment live nebisa yo va ta costume jour ngo il faut faire Théo Zambro sur le peu costume va ta costume ya Théo Zambro j'avais pas costume costume jora super non ta costume té balok na costume té nga vieux to asuna nga super na tongisi na so ba bijou na so ba mayaka na lati na talon na li papa bien to talon na lati mais ba biso la tala liputa té la tala talon té non après tout non critique côté ya maison mère Odile Manzaka lobi bon Odile la nakete na nakete ba classe na retard OK na botami liboso na ye na bandi TV liboso na 88 na musique na 93 ba classe na retard na lekiye na nyoso songa na ka TV te fali afulanga te na doit semaine de loyauté nga adversaire na nga eza Sankara yete OK nga ba niveau nga ba Sankara auto sana bango ba guerre nga BCBG ye maison mère ye niveau na nga ité ouais sérieux bandit TV na 93 baba sozi baba sozi na ba photocopie na ba jina pem songa na ya TV te ba yate il faut respect na nga oza mona biso le witch na lobe loko te na besoin so na bato na se na nga ite Odile Manzaka na se a niveau moko na nga te nga so na ti puta dega yeso ala ti boye bato ba koyeba yete makitoko loko nga te moi je suis leader américain Kissinger nga so tali puta la nganya la kitoko sango ko leader américain Kissinger je tawana te ayebi pe marketing ko le kanga te ayebi marketing ko le kanga na sali soki arena Paris okoteta na kati te taka na koteta na kati Stade de France yoka marketing na utiti na kati ya Stade de France rassurer pena ba warrior tout c'est Stade de France c'est ça na année 2025 bazo finga bazo loba bazo sala bazo loba na ngana so na uti poto baza ko critiquer même mundo na ye na chaka choko tampo ebetinga na bi na chiki nanga na zo se mundu nanga savia bi malembe na zo ngana na zaka mwindu ya ta ba produit to pa ko les amabe baloba ipeke o Kissinger ozobela makasi ki bakala mingi te bazolia yo et tout Kissinger akomi azana koma ninga kena poto na ya to sana makambu o eza ya grave ya koloba na mboka kaka masomo mabiso na nanga oui ba bo ma peuple tozo sila batika ngana vanda ngesa ba produit na pakola ngana kondi tenga na kiti na oti na 145 kg d'auteur depuis 2022 ba kikita yango na kiti na tikinde choko yango ba biloko ebeti betinga na olongo na malembe na zala bien choko eza mabe ba tampo e bandi ero na timbeli yango na bona lela nene mwa balinga msuba zo lela ba TikTok ba loposo na koma kwa pasteur Maman quoi pasteur naka munene na 121 kg ça va si au moins na 145 au kiti quand même na 121 na docteur abe fona comme na 100 OK na ça na soit na yoka bango te no ka docteur na Steve faut yoka docteur merci beaucoup ouais ya na ko vivre longtemps faut ka docteur ya na tika biloka Grèce na koma ndunda na tika
bangulu ba yop pratika ba biloka ba nina koma mbisa ka na kalingi moi c'est munu muke moi kwanga ka muke na koma ole suka 18h vous avez goûté tombola lokolo boye metala na koma pena boye mati yango moko e mati yango moko yango bomona e mata yango moko kale sala ki parfois na yabwe tombola lokolo j'avais tombola simba et comment qui j'avais simba tombola mais sur comment on a botala et mati yango vraiment avant ça ba comment c'est pelaté vraiment na soma ba felo vraiment merci beaucoup j'ai big dédicace à excellence Landry Bissi di Chilombo le mot du chef excellence Landry Bissi di Chilombo vraiment depuis résidence vraiment bon week-end à vous bon week-end à Roger Ndonga les colonisateurs ya Roger Ndonga pourquoi pas Patrick Ekabongo hein c'était à Baoba l'homme à Versailles Patrick Ekabongo macha moumenu vraiment bon week-end à yo bon week-end à Christian Kabaka les mignons garçons Christian Kabaka vraiment oyo déjà des retours na Kinshasa Christian Kabaka Papi Choka Bongo Ligue des jeunes yoye beats machi yoye Ligue des jeunes tozat bongo na yemoko les leaders américains qui sinjora o tozana j'en veux bafana ouais ndenge ozana leader américain ozo accompagner ni ne saraki yo po uyana f victime parce que toyebi si ko tambola ki ozalaki boye ozalaki be bato yo bo critique qui fallait pour pas aigle de la musique africaine lelo donc il a recosa nini siko ah ko tako critiquer tout no so ko c'est la makambo to lo ko c'est la surtout yeta on sait pas wata so kosa si ça la bon ça la bon to kosa numéro 1 ba critique rega tinda ki yo pesa lengi wana ukoma na f victime ukoma ko lobela fali numéro 1 ba critique kaka même à ta président de la République au monde ke batimo ba saka mpanzi mo ba critiquer attention ça bien mais ba critiquer kaka on est là non bon à ta président de la République bon mais nga siko lelo mo na rolo bani toute vérité n'est pas bonne à dire nga na dosa musala mais musala o nga na bande ko sala na o na ko sala lelo vraiment différent musala liboso ba place na tamwe za juste benjir bana na vanda siko na kisinzo nga na ko sala ne musala nga na ko sala marketing nga belaka artiste natala ke yana nga Christine aza déjà na don wana ko poussa pembe na e bakise nga sur implice si l'on a comment bo janvier ba fana l'on a su na problème na motuté na comment tambola à l'aise na nzela mais ba place musu na tambola ka bino yebi ka ko beta nini mais le lopena na sala susu marketing ya mafinga te na comment le bela plus artiste mon na vandia na vendre fallait pourquoi si na vendre artiste na biso ko bando lobele de leloti ba mérite toi ça na ngoto banda lelo ti lobby en plus totangi koma mutu te tolo belaka fali mo to vendre ka fali courage wana ser na ngamtunda a pusanga ici a pusanga janvier faut vendre pembe na ngai il faut iba musala ko finga za litomba moroti mais le lobota janvier lo na ko vendre lelo na venzora di baxela nga implice na vie lope na ko engager na orchestre ya munene numéro 1 ya ba orchestre nyonso vraiment fierté na eka ya ngwana ke wala kisali ni musala vraiment mais lelo leader américain côté qu'on va le non bah les carabas warriors les belés est-ce que yo le bon est-ce que bah les carabas warriors les belés en tout cas ils a passé na mona ki émission faire ça là qui dans sa dessinaire président a fallu ko le babongote a ko le gateva le babongote président fallu baka partout ça warriors ça partout au monde si biso za partout au monde et puis là on va faire aussi faire aller ba warriors les belés et ba na kana ba billetterie si acho bundana awana arena akotaka Paris la défense la Paris la défense ata 5000 comité mundela acho kate kutu aka billetterie ba moni ke muto oyo na batu na yeni nga ba base belé ba ko soma ta 5 billets 5000 billets 5000 billets ba ko soma te ba ko même pas mais ba lobi ba sa rebelle ba base ça le kuta ko saka faire ko sana OK ko saka ko ko saka ko sama kasi paso ba zake belé nga ba soma ba billets so ka zake belé billetterie fongona na Paris la défense il a fait reçoit 10 000 billets de batika là anga beta ba akoka ko teka même pas 5 000 billets ateka 1814 billets na sona batarena OK zoa kenda poto zoa kenda poto ba beleta ko saka basa ba ngote akosaka na ye akosaka et puis so zaki danger moninga yo petit Zakari Mwamba so zaki adversaire na ngaki sinjora na mona na danser place obetinga no yati si na commencer mino yata funa luka sika no yate sika ko leka yo merci Zakari place yo betinga adversaire no yate ngano yate après des ans na place yo beto ni na ngoko no yate parce que lo ni sala ka pour ba égaler tout ba comparer
Fali te wana ezalaka makambo ezalaka na Congo balinga ko comparer Fali na Ferre ezalaka te Fali eza incomparable si ana muto comparer na RDC te surtout na RDC na longa na Afrique Afrique ba bon na problème na RDC Fali eza incomparable non a trophée na za même na 5 yaya ata 10 vraiment ba compara mutu biso to beta musique to ande monter Fali Real Madrid 15 trophées à Ligue des Champions si aso betala ba Marseille a betala ba Paris a betala ba Lyon a betala ba Tunis surtout a betala ba Brest a betala ba Lille à niveau mon côté si Fali Real Madrid y a orchestre ya Congo sans adversaire azana adversaire T Congolais comme ça, il y a adversaire, il y a Ferré, c'est Ouatta. Ouatta, héritier. Papa Ouatta, oui, ensemble. Ouatta et si. Ah bon? Si. Adversaire, il y a. Et ça, il y a Ferré, c'est mon abord en bois qui est la Ouatta, non, c'est pas la Ferré. Ah, non, c'est vraiment Ouatta. Ouatta. Badouano, quand on nous va la folie. Ah, non, pas l'adversaire. Non, pas l'adversaire. Ah, Ouatta, l'air. Ouais, c'est là, on s'en va. Album, on est qui dansait, mais en chimie, bon. Vraiment. Si. Ah, l'air, ok. L'air, ok. Sur le coup, là, quand on a on a expliqué, si. On fait le côté. Ouatta, yé. Pour yéna Ouatta, n'est pas ça que. Concurrence na bango même na territoire yo ka Ouatta obeta adversaire na yena ba Ouatta esika mo ba to misa ba disque ba onye soto mais Ouatta zo beta ok ce qu'on fondé c'est pas se comparer entre hier bana wenge ça dit fallait batailler na mulongo na bango oui ok on comprend donc fallait Ouatta talala temps aza incomparable na no trophée vraiment na ba Paris la défense vraiment na ovo INC l'espace 21 jours ya muto sala ngote na te fou mbabeta ouais muto sala ngote espace 21 jours espace 21 jours 3 arena ezalade Paris la défense arena 40 000 ovo arena Wembley 12 000 INC 16 000 oui nous sommes 68 000 surtout maximum 12 000 Stade de France est tenu nie Stade de France c'est ça ba banga nde yango na biso ba banga stade baso banga makasi ba sepela de du bébé tamate ba amena ba champagne ba banga pe double stade neza surtout on fallait pour aye kozwa disque d'or na album Tokos 1 balobi que non asombi disque d'or certifié parce que la majorité ba disque d'or tout artiste musique congolais ba jouer ba disque d'or makiona c'est-à-dire aki nango non certifié na snap mais ce qu'il fallait pour pas ala ki sa longoli batunaki na ko kosa ça dit musique ya su ko kosa te oh non kalezalaki toteki 50 000 CD mais surtout landeli lelo n'eng internet c'est yabo mo tam su teki no 15 000 16 000 17 000 mais au gagner 50 000 mais fallait lelo yé ala ki na Congo na za disque d'or certifié azati parce que balo bakino o fallait asombi yaza mutasombaka ya asombi disque d'or asombi ami balé la formule 7 bango to bango ke poto ba kende ezan de passeport parce que ba travailler il a fallu il travaille patron au travail ngazara na fallait a travailler ka fallait vina studio coca fanta juste studio abeti guitare yembi zera o ka tokos 3 o ka somo vraiment tokos soit très bientôt calamité on peut accompagner la défense ça déjà annonce déjà affiche yene mutazo memation na stade de France ba ngoli kama ok elikama zoya et ba so na 3 4 bord na René ok yango erango leli baluka kono fali mutu ache zonga mutu ache bungi leli mo kuchila l'empereur nga bayuda l'empereur na Charlie Kadima abuka na te mutu ache zonga fala zozo sala bambonda si bambonde kufa kina Congo si est-ce que na kosi zakli ozo bo mambusa na nzela pas ça smukendi PM Brian Panju mon ami vraiment I love you Divan Rodrigo I love you I love for les pétroliers arabiens na ça n'était Costa Cassanda les plus mauvais garçons du monde les Canadiens propres il y a Bruno Lubika mbongonde il y a propre na kata Canada quoi il y a Bruno Lubika na moi c'est une bonne fête et puis mon grand frère propre il y a Flavie Kaniki je t'aime yaya il y a Maman Sanda Agito bonne fête de la femme vraiment le 12 avril et Nazo rappelle le 12 avril anniversaire 60 ans d'âge il y a PDG patron Bouboul Yondela les conduits wana eza 12 avril na Hilton Hotel wana eza incroyable anniversaire na Hilton événement ya anniversaire de salama na Congo non ata États-Unis non namoni ba délégation ya France Belgique et Londres ba Jericho li ba ya
ba noko na biso Isebo na baoya bato baoya liste déjà zali déjà vraiment souka anniversaire 60 mais faisait le ngabagé naibisa bubuli ondela kuna soko une invitation batali code qui est wana soki ke sonete a likonja suyo amukamate kakai ayo kota mutu bakotina na téléphone aya kota tine pe mutu na ekota excuse pardon elle va bien to sumaka na poto so salaire OK wana likonji le 12 avril tozala wana na Hilton Hotel on a célébré 60 ans d'âge ya Bubuli Yondela likonji protège vraiment PDG likonji protège vraiment merci naye namoni et salut bien vraiment. Merci beaucoup de continuer vraiment. Je souhaite bon week-end à l'ingénieur Foul Yannick Nyenyezi Motomoko très bien Motema Batu. Ya maman Abigail Isolo Nyenyezi notre magistrate vraiment bon week-end à yo et joyeux anniversaire à notre fils Ness notre fils aîné Ness vraiment joyeux anniversaire vraiment bon week-end Wanga Wanga Star mo pepe Motema Jiliumba balobi boni basango ya Kinkole na sosa afasi ya Grand Christ wana komina kasabisika to fanda wana na ba gile benga Nestor GBF Color et motema magrâce papa na Gorsen ou tout fanda wana to zala wana kaka bondenge zala vraiment et je souhaite vraiment un big dédicace vraiment na tout ba soutenir biso Yannick ni Aromox l'homme qui détient les drapeaux ya mboka my boss depuis Soudaf leur repose le cœur de Brigitte Kalanga Muka Jakumbelo vraiment numéro 1 Afrique du Sud yo detina 10 Mutazate trésor Mouchi le mécatologue ou azo séjourné bon na vie professeur Kichassa bon séjour na trésor Mouchi pourquoi pas Jimmy Belao balobi l'éternellement boss Jimmy Belao l'homme de 517 carats balobi rendez-vous le 31 décembre 2025 toujours continuer Kisinjora lelo ndongo zalaki déjà combien de tours de jeu sali à Poto depuis Bokenda qui paraît la défense arena tant on soit qui visa d'abord quatrième tour na moke ngamoko ouais tant on soit qui visa à Liboso au Bokenda qui Paris la défense arena 2023 ba bengi okeno Kisinjora yaka na passeport banya telo visa ça qui onde en tout cas nazaki surpris hein ouais nazaki ngapi ne bela ngaite hein si nga président fallait bika pesa bureau passeport ouais bon bah c'est pas comme sunga ouais na pesa bena juna ngapi visa 5 ans. Okay. Dans le Canada, 4 ans en États-Unis, 4 ans à l'aise. Oh, Toba. 5 ans, il y a Schengen, 4 ans, Canada, 4 ans. Non. 13 ans. 4 plus 5, 10, 13 ans. 13 ans à passeport. Ok. Dans un bien, on a fait bien. On se refâche dans la minute où on peut pas. Kaka siko bien est français. Ouais. Na benga badia, ta biso to benga ka. Ouais. Bakati, okasa munene. Okasa munene. So ce qu'on a ça la besoin. Na moni ka baketi na ati na ligne en soute. Na bengi directeur. Biso ça ko bengi directeur iki badiata. Ai bisi patron fali. Bon. Bakati lo bio ke ka wana Ethiopia, Qatar, pas ces alokena. OK. Tous à l'aise. OK, sali promotion na yo bendi ba basket na yo. Ozongi na. Ouais. Ouais, tous à l'aise. Mon poto paradis. Ouais. Bato ba mona poto paradis. Ouais. Tala lelo. Yana souffrir na borkes ba BCBG ba quartier la tewana. Oh non. Ba pesa ta chance à poto te. Ba bien chance à poto te. Vraiment. Ouais na kenda te. Ba place musu ba bimé sega Rwanda. Akenda ka Rwanda. Ya ngoni Rwanda lukala makamulelo. OK, oh suka okenda Quand le faut que tu gagnes tant que Rwanda tozaki na bango bien. Tant tozaka chaîne na maboko Kagame. Tant tozu coupe basket na maboko Kagame pa yakawa. Tozaka na ebimba pauvre Etienne Tshisekedi. Tolala na ye. Tant que Rwanda toza bien. Est-ce que mama se baby bataka mir di Congo bakanga ngona c'est tout okangama. Na giseni po Kagame simba sutandoki. Si. Andoki. Oh, changé déjà m'a laissé Célie de Jessica. Yes, il déjà présent Fatia Betchela Mukanda. Ma Betchela Mukanda. Présent Fatia pour la makilate. Si. Il dépêche. Il y a tant pas pour mabatuté. Il y a Betchela Mukanda. A Betty nanga Betty Kagame na Mukanda. T'as le cao. Si. Et s'il va tchaka mille de berana giseni na mamisi ba on de ba kufanzala. Ouais. Ba souffrir là. Si. Ba chamir na giseni, ngaba chamir. Ouais. C'est tout au cabana. Et Kagame tu Bukavu to sila ne sila. Vraiment. Et sila moi. Vraiment. Maman mir kakati. Ouais. Pour mutazo yo kate mutazo changer te. Mutuka ka fo aboma ba Congolais po yi ba po zala bien. Vraiment. Congolais ba lo comprendre. Ouais. Ayo ça tu maman lo ba ngona ki ina Kisinjora te. Si. Ngaso no le kala ba TV na bande na kiti na yindi na nga eza na ticket produit. Si. Ba tapo so beta. Na croix qui métisse ba na toka bois noir. Ba mona imba na zule matela la mwindu. Si. Bisimba simba. Ozongi Pota na so raposo na nga.
C'est tout. Si. Azongel na tentir na yo. Azongel tentir na malé na bonoso na malé. Vraiment fait ça. Azongel tentir na ya fa tumbaka lombo. Mukulu pawani depuis l'Anvers, vraiment bon week-end à yo, bon week-end à Gauthier Bell, le roi d'Angleterre, les millionnaires à livre sterling, ya Gauthier Bell, le roi d'Angleterre, 2500 $5,000 c'est quoi? Vraiment bon week-end à yo depuis London aux Hollandais. Biso bon week-end à compte de plus ingénieur fiscal à la motema bato mana si papa Naziza kala la fef ingénieur fiscal à la motomoko très bien et boss Amédée Mokusi Atalo patron à Flotte Hotel balle de match. Ils ont bon avenue Mayul numéro 67 bis entre Assosana Chabana commune à Bumbouana et gérant Neftali Bola moi na boss à boss Neftali Bola Kangourou gérer toujours ma solo kakande ngoza ko gérer na balle de match wana et encore une fois de plus bon week-end à Josué Kabea wetu Macha Moumenu $100,000 c'est quoi Josué Kabea motomoko très bien haut vraiment Zarana Biso GG Kamanda na Robo Sanate l'homme à la barbe blanche GG Kamanda. Moi j'en veux pas fan. Ouais. Lelo. Moi maman. J'en veux pas fan. Babundi si épée. Ouais, Babundi si épée. Babundi si épée. Hein? Anga mutumoto za soma Marseille. Kaka bilube ba tam internet. Ba lingi kaga mete. Matière ba mikulo c'est pas kaga mabo. Yango wana. Boche mwasi na ye, bana na ye, bakoko na ye, banani topi. Bango na nanga. To lakeli bango. Boke to la presa fa na cimetière. Na ko la ila kaga mete. Si. Donc na epte su bango ba o sepela nde kaga mabo ba tuna nanga. Vraiment. Mutoko lale la pena ye wana. Ouais. Hein? Mais lale la ba na bata ba kombata. Ba tu ba lo bana ba chaîne wa ba YouTube ana, ba tu ba TV na téléphone. Ba se ba mundila sa technologie mo bien. Ba ko ta ba sela bango live. Ouais. Osoko papa ba tu su ba ba to le kana TVT. Ba ba to ya na TVT ba se pe la téléphone. TV za la norme na ngo. Poste TV za norme. Yo ka se ba toto promo ne pas a le ka TV le quoi TV bo. Jamais. Tu la ni ba ko sa muta bongo. Jamais. Asi ba mundila sa technologie téléphone direct. Bango ba se pe là. Si. Tu so ku fona goma boko lo bango te. O so ki ba era ba mama Congo ba on ka kisinjora. Kisinjora. On be bango le bese belé. Surtout ya mboka. On a simbi yango. Non ngaba ndo na ba ku fa boité. Jamais. Nanga trop c'est trop. Trop c'est trop. Lelo susu to so ngasusu ba kama c'est aussi ça qui. Vraiment. Ba tu to yeba banze mambesi là. Kagame kaka. Mama lo ba ngona kanjora. Non, Président Fati, abeti bango na mukanda. Si. Mukanda. Viete aux ambrota yaya, je t'aime. Je t'aime yaya, viete yo. Vraiment. Baye bango, lelo. Baka ngada tselo to le 8 mars 2025. Stade de France on est quoi? Totolon. Fallait totolon ba on est quoi ba to on di maté. Ba ko so mukie. Stade et yabo. Simba micro. Oh. Stade de France pene yebo. Tozana bi na ba janvier. Tozana François. On a otikala ndeni. Otikala ndeni to tali wa refaire. On a otikala ndeni. Otikala ndeni président fallait ça. Président français ne mukia mala. Azane nzamba tinya na mukila sa ba tuna mwasi na ye. Si. Oko pa bokela no ba poto. Abza no ba visa pesa no ba billet. Si. Ouais. Tu comprends? Ouais. Malgré muyaka moko finisa ba yaka nyonso. Mais yelelo za bomote. Si. Président fallait a motema malamu moko tina binote. Ouais. Oh, il y a un qui tourne au bout. Tu sais, on a eu au bout. Et monsieur qui tourne au bout. Total Warrior. Oh, j'avais et dans la stade de France, ouais. Au thème ça tige. Une fois, Zambala. Fonzambala Makolongu. Nzambala Makolongu, le tige, j'étais dans le stade de France. Nayebida, tu n'as moi maintenant, Robaté. Et moi, je préfère fallait moko. Sur le moko, na longo musala. Ah, tout ça, ba norme. On est comme tu fais, si, mana ba minde na biso. Il m'a fait ma chaîne ba TV5 il est capable TV5 si ba France 24 ba RFI ba CNN des Bandalungwa au stade de France. Vraiment c'est quelque chose à féliciter mais j'en veux pas faire mon F victime mais un peu dans logique nango est-ce que on adapter pénal logique autant la selon Mibeko ya directeur marketing qui est dit Badiata papa kuna toyo kaka kuna za respect kuna toyo ka so babi non ouais so babi oui kuna to respecter musala déjà orchestre ya munene en plus ces entreprises ya munene ça parmi ba entreprise ya munene ya mboka o na ba musicien liboso ya munene yango est victime numéro 1 ya ba orchestre photos ça na beaucoup de respect avec totalement on a droit chemin non sur la vie oui maintenant sikoyo est-ce que si déjà demise dit Badiata benga tinda okeno finga mise mo songo to pakala est-ce que effectivement ça ça la ngote wana za lokuta za batu musuba osala par sentiment OK biso finga pe batute ya biso sala be mission nzora o ka kuna to fingi mutute mais to critiquera plus musique si à part ça biso
papier dia ko le ka jamais non ngana ko finga to finga ba to te non pour ça la penini pour ça la penini et ba ça ni na carrière na bango ouais si biso finga te biso to ya ko le fali abu pia vraiment merci beaucoup donc pratiquement na suka leader américain a habité moi message nini clé au s'adresser na ba warrior tout basé partout à travers le monde basé là nini oh ça dit na minute pas pose ces journées wapi expliquer ba warrior tam su bazo ba warrior ba oki ba mende nini papu mikolo kan te aulobate akangisi bango belete aninga ba warrior mingi tote na makamu na Goma na babukavu na este yumone bambilasi neninga esa musala kuna fondation na ye esa musala atindaki bakisi azosunga makasa azaki na pasi mpo ninga apesa date ya Stade de France avana muke akoloba biso toza tozoloba biso toza bato asolane tolobaka auti na Cameroun kobeta auti na Zanzibar azaki na Dubai na micho patron za na Paris pour na kosisa mamike mike alinga ya le 6 na Brazzaville mais ba pousi yango azana très bien toujours studio studio maman nana ketchup papa a pembeni pour muta sala falia za la lelo nde fala za lelo ndenge maman papa bakenda ya maman nana ketchup le baloba derrière un grand homme il y a une grande dame merci beaucoup eza maman pour présent fala za la bien lelo za maman nana ketchup asambela makasa mataba ngoma pour mbana ya poto za kaye poto mbana ye nde mo pa aloba ke ngam na sala po ino ba baro za la na lukuta ya sala na yete ya sala te confiance na yete étoile na ye pour ceux qui a sala ye na la zana quartier latin azaba plus de 300 musiciens fabi sabango ba o sabango lo ba opimate ouais ba c'est a sala yete muta sala ke le pas bien santé malamu a commencer mu bien c'est maman nana ketchup nzambe inspiré ouais nzamba cause moi c'est bien quoi ouais en tout cas merci na ba warrior tout total warrior faut ba s'abonner on a la total warrior ne balanda biso Congo 26 télévision ouais Congo 26 télévision ba s'abonner na pa batala biso batala ngo chaque samedi à 22h et puis dimanche à 17h et ça va bien vraiment et puis na sengi na yo merci ba warrior o azara bino vient toujours aza bien bon mona na santé na munene na za bien na kimisi de teinture na ningi na za na noir banga nde na za ka na ba 2000 ba 2003 ba 2004 quoi yaka ba bilo to mesa ko pakola mais nous surtout elonga malemba babelonga malembe après le poso ngezi ngi ponge coach na kati te vraiment ya ba to njoka beli njoka non non beli to non oh ba olia yo zela kala non on za ba jalu kaka aba chande dacho na ba ba chande kaso sa mo ba chande mo ba muti ba tsape ba date balamuka pe ba umbi bo tsape mo ba date pe mo ba date na soka obike ba mission so konfu ba senga max na lamusa bango na sola chande ouais bango boke ba poto bango beta slogan na yo kanga esimba kanga ouais kota bango to beta lelo batutu wacha libana poto ouais en tout cas mais ça dit est-ce que ba reconnaître ka muto salika zongi sa bilengi na poto muto zongi même président fali ba on dit maete bon nzambe mo yebi hein ils aiment zongi musique na poto c'est tout vraiment mais bango on dit mara et puis musicien netala c'est petit zacle ouais petit baba baso petit zacle au moni fali kanga da chalelo si utako kanya na Kongo zate si même nzambe na likolo warrior si omoni nzambe na likolo warrior na ba maria ne ba fana ba Jésus kuna ba warrior président na biso warrior ba Macron ba warrior ba Joe Biden ba toleka ba trop ba warrior ozo comprendre fali aza ya nzambe ana ora si aza ya nzambe tokokani te OK tokokani te to ba ngenge moko te si to ba ngenge moko te to ngenge moko te si surtout quand même ba golo ana ne ba comparer ne ba yaka ko sala ko ba zo ka faire ba dembe sake fali surtout bango faire ça na combien de concerts fallait ça combien de concerts kao fallait le 90 trophée basate si ma fallait ça éliminer ba bosate fallait betaka na ba Côte d'Ivoire na ba faire que na ba mbanda kana bango OK abetaka na ba Guinée Bissau na ba Kikwiti na ba province mise moto sa ba Abidjan Angola Luanda basuka ka ba Angola Luanda ba Brazzaville fallait kotaka na ba Bwende akenda na ba Bwende Sénégal bref na sali tout tournée européenne akiko beta na ba yo moko monito uchi na ba Allemagne na Düsseldorf saka ana ba Bandundu na la Québec kuna OK tochi na ba Bandundu Allemagne OK tochi na ba Nantes ba province
et le quoi ba kikwiti ya ba France Si. to tina ba lille et le quoi ba mboka et le quoi to ba zamba to ba inongo Kota ba président d'homme la Lille. wana suka na président Président d'homme la Lille ya mama. Wana yaya président wana yaya président na Lille I love you mon grand frère président merci na mon grand frère Landry Meya nakata Jobu nzama pombola yo kamite ba projet fondation ne pe ali ya Simon Meya apesi comme papa yana Landry Meya oyo wata yembela ndo mono velas Landry Meya patron ma fille d'ici mon côté numéro 1 ya leki ba ya leki ba ngote si asa mama minene suko alingi abala mama fondation e ba président fali ba saba no pesa ba do ya somo ndenge ba fina so ba didi kilo ba la ko sala ça très bien ko aider ba orphelin ba veuve ba makamwe bele ko sunga ba shege bani vraiment ko sa ba call pour na bano ba otanga te vraiment président l'entrée ya nya salango merci beaucoup, merci d'inviter. Tourne sur pratiquement na souka ya chrétien. J'ai profité de l'occasion pour souhaiter bon week-end na ya Benoît Mukendi. Ya Benoît Mukendi, vraiment bon séjour au pays. Ya Benoît Mukendi, ou tek bon fraîchement des États-Unis. Oiseau séjourner bon awa ya Benoît Mukendi, cheveux blancs. Vraiment bon week-end à Eric Eka, lumière de Kasavubu. Zana posa mutuka no ngenga. C'est-à-dire ça la confiance na Eric Eka, lumière de Kasavubu. Croisement Lopori na quoi ya sosa wana na commune Kasavubu wana maître Chocha Liliwen salaki akubino tout bozana kata maison lumière wana vraiment bon week-end abino bon week-end abibiche bon putu BBC ya mwindu chocolat chaud bibiche bon putu bon week-end ayo bon week-end mon capitaine Ale Ingila na mbata na commune Bandalungu wana mon capitaine Ale Ingila Ale Ingila asa famille Ingila Ale Ingila ya capitaine bon week-end mon cap vraiment basa musa kitoko basa musa kitoko na mbata na yo kake na mbata pena kulu na pena na bandali kata bakima yende na ba gaye ingilos danger vraiment merci beaucoup na converse mukanya de ba forme vraiment molatisi ya bumbu selembo ngiringi bandal vraiment converse de ba forme vraiment bon week-end ayo bon week-end ba tout bozo soutenir biso bon week-end pour du plus na Judith Muipata. Là, on repose le cœur de Cher Zimbo na 4001. Maman na Sergi Judith Muipata, vraiment bon week-end à yo. Bon week-end à papa Norbert Mouissa, mon maman parfaite. Depuis quelque part aux Olanda Bisso. Bon week-end encore une fois de plus, c'est papa Ferdinand Lutondo. Papa na Chine Young Lutondo, na Pressa Spirant Lutondo. Au Bozabon en États-Unis, Olanda Bisso. J'en vais pas faire na habité. Poto Kabwana, na émission Total Warrior, il y a Lelo samedi. En tout cas, non, merci. Merci. Bien. Et puis, là, quoi. Merci beaucoup. Très propre, beau, bien. Merci beaucoup, Enzo. Calme, donc. Leader américain. Il y a tous en bout, vraiment. Il y a tous en bout. Ouais, j'en tout ça, déjà dissertation, 4 jours. Et s'il met tous, c'est la date. Tu sais, Wario tout, jour date, c'est que bima, tout face à na poutre, c'est ça le examen d'été bimi. Et tout face à na poutre. Na poutre. Tombo, tchaka, date, tout na poutre. Na pesca ya Willy Mouchet, code amboka, ya mbote place à ça. Ya Théo Zambota. Na Théo Zambota. Na Lisa Crédit Lionel, na Peso Bambo TV, na Jordan Français, ka super play. Tokosnet na film. Vraiment. Merci beaucoup. Yanjora, merci. Tokabo Anabiso, merci beaucoup. Na Christian Caris, de Dirblin. Christian Caris, c'est petit na Christian Caris de Dirblin. Na Dirblin. Na Irlande. Christian Caris. Yanjora, Peso Mbote. Christian Caris, vraiment, merci beaucoup. Na Shelly Dikolo, vraiment bon week-end, bon week-end. Na mon ami personnel Richi qui sur lequel est tout à bongo tout à l'heure na Veille Plaza bongo na Ingende croisement à Sosawana réouverture il y a salle de fête Veille Plaza na commune Ngirengiri non loin na marché Bayaka wana tous à la wana ba Marianne Teke de Durblin tous à la bonne madame Uxila patronne d'un restaurant et la Citadelle vraiment tous à la wana tout à l'heure très bientôt. Merci beaucoup à l'équipe technique Monteni Compagnie, merci à Valdi Makanta, merci beaucoup à Célestin, Célestin Wakwetu, moi Chamoumenu, merci beaucoup à Dadi Marla, Komi Pembe, merci à mon DG, Oscar Bissu, moi l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, Oscar Bissu, moi pourquoi pas mon Dipro, Balobi Mekele, Batula Paraba, mon appelé Fenabaou, Arma Bouka. Vraiment, merci pour tout. Vraiment, bon continuer toujours. Côté l'émission de Total Warrior, chaque samedi à 22h et rediffusion dimanche à 17h. Puis mardi, 10-11h, 10-11h déjà rediffusion. Puis mardi, merci à tout. Ça c'est moi qui dis. Toi là, 3 bords déjà. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien. C'est parti. Tu retélé mon abisso. Ouais. Merci beaucoup.
moto azongisa miziki na poto mobaliana na kechope bafana. Il est le guide de la musique congolaise. Protégeons. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba.